Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bamoboti mobikisi bamoyembela olikolo bamoboti mobikisi bamokumisa peose angelo bakokitela bakopesa bakengelisango bangelo bakokitela pe bakoyembela banga. Joyeux Noël, bonne année, bonne fête à vous tous mes amis. Il est né, oui, Bamoboti Mobikisi, esprit de Noël, comme je vous l'ai dit toujours, esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour. Eh bien, là, c'est Noël. Ma fanatique n'a biso place, nous sommes bozali, bozo fêter Noël, na esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour, car Noël, ezaka mbotamo ya mwana Yesu te, Noël ezali fête oyo esangisaka biso ba famille na fin de l'année. Voilà pourquoi na telemi liboso na bino, na yembeli bino na lingala parce que toko mozonga na authenticité na biso, na yembeli bino na lingala. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à votre famille, à vous, à vos amis, à vos amours, à vos enfants. Joyeux Noël à vous, esprit de Noël, esprit de paix, esprit de joie et esprit d'amour. Nabino no Sobalandi, groupe Salongo TV, plus. Nabino no Sobalandi, Essengombia, Rai TV. Topesibino, un grand merci. Hein, parce que nous, on vous aime. Hein. Regardez, nous, on vous porte là dans nos cœurs. Eh bien, ma mère, Nabino, Bissika Bozali, ba bonne année Nabino, ba bonne fête. 2023, yango esili, na mawa, na bolingo enzambe, abateli biso, abateli pebino, lokola obozo landangai. Eh bien, 2024, souwe nanga pona bino, ba fanatique na biso, ezanzamba bomba bino, abatela bino, abomba bino lisusu ya mingi koleka. Apesa mingi na 2024, kolandana bosenga na bino, pour soutenir groupe Salongo TV plus. Pour soutenir biso, Essengombi et Rai TV, parce que nous, on est là pour vous. En tout cas, bonne année à vous, merveille, bonne année 2024, Nabino Nyonso, ba fanatique, Balandi émission, théâtre de chez nous, groupe Salongo, Balandi émission, Essengombi et Rai TV. Et parce que nous, on vous aime. Bonne année, merveille. Joyeux Noël, na Balandi nyonso ya groupe Salongo TV, ba abonné nyonso ya groupe Salongo TV. Tout est bon qu'on souhaite bino ba meilleurs vœux, ya bonheur, ya prospérité, ya makambo nyonso ya kitoko. Pour l'année à Sikao Tokobanda 2024. Topesi bino merci ba fan nyonso ya biso ya groupe Salongo. Oyo bolanda biso chaque jeudi na 20h30 bozawana pona bolanda groupe Salongo. En tout cas, merci na soutien na bino. Bino ba bozali kokoba na ko s'abonner, boko ba lisusu bo partager na batu, ba commentaire na bino ezo sala biso vraiment kitoko makasi po et pesa biso lisusu courage ya ko continuer musala. Groupe Salongo bientôt 50 ans depuis groupe Salongo Kelama, mais tisiko toza ko continuer toujours ko sepelisa bino. Alors toye wana liboso na bino pona ko présenter bino ba meilleur venenge tolobi to bandi bongo na mokonzi ya mboka o ezali bongo Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ilongo na mama Denise Nyakero, mama ya bana ebele, mama ya pona na groupe Salongo. Ya lobi groupe Salongo eza patrimoine national, donc ba groupe nyonso ezali ko ya référence na bango eza toujours groupe Salongo. En tout cas mama ya yo yango meilleur vœu, to pesi meilleur vœu na premier ministre, to pesi ba meilleur vœu na ministre na biso information Patrick Mouyaya, to bo sanité mama DG na biso ya RTNC, mama Sylvie Niembo Elenge, topesi bamote belé na ba Jean nyonso tu ya RTNC, et puis bandeko nyonso toza ko travailler na bango na niveau ya Kinshasa, topesi bino to souhaiter bino ba meilleur vœu. Pour continuer kolanda groupe Salongo na ba pièce ya kitoko to bongiseli bino pona année oyo 2024. Tolobi bongo tokotika tante, hein? Groupe Salongo toujours, encore et toujours, hein? Banati tengensa na balobi bende les a toujours likolo et koko yate parce que notre souci, notre devoir, c'est de vous satisfaire. Bisous.
Famille, joyeux Noël! Bonne fête de fin de l'année! En tout cas, naza esengo mingi ya kosouhaite bafani na biso nyonso na monde entier partout bozali. Bao nyonso balingaka biso, bao balingaka lipati, bao nyonso bakomelaka biso. Toza na esengo ngai pe na surtout naza na esengo ya kosouhaite bino ba joyeux Noël, ba bonne fête de fin de l'année. Nzambe abatela biso tokota na 2024 na esengo na bolingo. Nzambe apesa biso susu longue vie, prospérité, surtout la santé. Parce que au cause en ambongo, sans la santé au kokate. Et donc il est santé exalté. Alors tous années nana essayer de souhaiter ba joyeux Noël na ba fanatique na nganyoso na ba fanatique ya groupe Salongo, joyeux Noël na président na biso ya mboka, joyeux Noël na bikondi na biso ya mboka, ba musicien na biso, ba comédien nyonso, ba camarade nyonso, ba fanatique nyonso, ba famille na biso nyonso. Joyeux Noël et bonne année. Que du bonheur pour na batu nyonso. Bolamu na bolamu nzambe bomba biso, makila ya Jésus Christ bate biso nyonso. Bonne année baka nyonso na kaboli. Etikali ka ba parfait na ba oyo ozwa. Bonne année, joyeux. Bonne année. Baka nyonso na kaboli de Jésus. Bonne année, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année, joyeux Noël na bafani nyonso o bolandaka biso na groupe Salongo, please. Donc te ko souhaiter bino joyeux Noël et bonne année. Bino nyonso bolandaka biso bafani nyonso, vraiment merci Seigneur à kotisi biso na 2024 wana toyeli bino masolo ya chintaka ba théâtre à danser, ba histoire à danser, ba histoire vraie. Donc bomona bo sepela bino ba fan na biso, vraiment bo continuer ka kolanda biso toko bo sala décider to lo bakaka. Bozala desite bo bano sepela ka nyonso. Bozala sengo ka lokwa ngamo mama na bino mere vala ndena kaka esengo nyonso. Donc bino pe bozala esengo. Vraiment o ba s'abonner bo s'abonner na groupe Salongo please. Poke bo mona masolo ya elengi ba histoire vraie. Ba histoire vraie ke o ezo salima o pe salimaka. Donc bolanda biso na groupe Salongo place. Joyeux Noël, tu es souhaité bino joyeux Noël. Bonne année. Ala na ko sala vidéo oyo pona ko vraiment ko souhaiter ba vœu. Na ko souhaiter ba vœu na batu nyonso. En tout cas bande dipenda na ko souhaiter ba vœu na ngai na président de la République Papa Tshisekedi Tshilombo Antoine. Moko Antombolo, bonne année pa Yozali, bonne année Maman Denise Nyakeru, pour moi si Yamalamu soka za premier na papa makambo tambola kamalamu. Merci na libota mobimba ya bino, pe na pesi bino bonne année. A souhaité bonne année na bakonzi ya mboka na biso, o baso kamba mboka na biso, papa premier ministre Sama Lukonde, bonne année, na pesi ministre na biso Patrick Muyaya. Na pesi ope bonne année kune pa papa Yozali. Na pesi pe mama Sylvie Niembo Elenge. Bonne année na yo pe na libota mobimba. Bonne année. Na baninga nyonso tosala na bango musala. Na yaki Kishasa na kuti mingi baza ba directeur eze sengo mingi. Ba mami lela na pesi binombote mingi. Ba directeur ngiangi tomona nite. Na moni papa Nzuzi Ngoi na pesi binombote parce que boza bato yo bozalaki na biso. Donc siko yo tokomi bakolo musala penze so sala ma kitoko na pesi binombote
napesi mbote na ba oyo nyonso tosala na bango mosala moko groupe Salongo Mobimba bandeko nyonso tosala na bango ba Mabi Pendu napesi bino mbote ba Pauline Pembele napesi bino mbote en tout cas mbote mingi ya Moseka mbote mingi Papa Botembe bonane na bino nazolo bana ba mbote na ba bonane boyamba ngo nyonso liboke ya ba bonane na bino boyamba ngo famille na nga Mobimba. En tout cas, tous les bélés, bonne année na biso nyonso pas nyonso tozali nzambe ya pambola mutu nyonso tokota na 2024 ne sengo pe to bima ne sengo na sengi na pesi lisusu bonne année na ba fanatique na biso ba sponsor na biso ba obalandaka biso ba supporter na biso obalandaka groupe Salongo vraiment partout et pas ibozali bonne année na bino tolingi bino mingi na bosani pete ba obalandaka monoko wa mubange ata na te rouge à lèvres mais monoko mabange ezali monoko mubange ezali bino pe na pesi bino mbote bona ne pe lisusu na bino nyonso botindela kanga pe bobenga kangai boyebisa nga makambo ndenge ezoleka na pesi bino bonane tokota mbula sika bie biso nyonso tolimbisa na biso nyonso ote ya lobisa kanga te ote alinga kanga te momeko kikokota te na ennemi na mbula sika pardon kokota na ennemi te na mbula sika kota malamu kota motema polele benga moninga tozana ba telefone sikoyo benga moninga lobana etala tozali ko solola te banda de lo makamwani sili tolimbisana poto kota na biso bien botala kaka bonane na bino nazane bila koloba te bonane ngamoko nalobi na sengi na nga bolimbisela mutu nyonso na memisa ye ta mususu na betisa yo libaku na kati ya masolo ndenge to solola mais bonane kaka tokota tobimelongo nzamba lobi esika nyonso kotia makolo na biso epesamela biso mbulo tozokote epesamela biso nyonso donc tozonia tango kona mapamboli epesamela biso nzambe ya pambola bino nyonso bizu mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango.